Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Foukami. Oh. Foukami. Oh. Foukami. Oh. Si la bisalou, vous en déconnez moi si, ma crête sur les gaki, ma bena lobaki, et les akio, les akio kimiate, n'a pas besoin de tout. Papa coupe nyonso, ma bena lobaki, tant soit ibu ta lobaki bo ibu ta finga ngai bo ko finga wana nyonso. Ba ya Gabi, ba ma Teresia, ba tout nyonso na blessa bango. Na 5 minutes pardon, na bolingo nzambe, na 5 minutes pardon, na bolingo nzambe, na 5 minutes pardon, na bolingo nzambe, na fuka mataki ndeko na bino, to lingana, to koma bomoko, théâtre qui ne liboso, dans souci na ngango wana. Fukami pinao. La fukami. Fukami pinao. La fukami. La fukami, la fukami na nzambe na sozo senga mutu bolimbisi. Très bien. Elongoli chapeau à pasteur de la foi, en tout cas merci beaucoup pasteur de la foi. Nzamba lola baxila yo zangi, nzamba lola baxilo zangi pasteur de la foi. Okene toujours liboso. Menga na biga inona kolunga su tena le kapuna finga bango. Etola lo bana bango mabe moko songolo. Na sango sute. Émission ezali etikali ya. Papa, na bina ko sala ngo susute. Mabe soki na sa elo côté mutaleka finga lelo mutaleka finga lobi mutaleka finga troisième fois mutaleka te wana yo finga e te wana yo finga e te wana yo finga e bon menaza clé bon menaza clé boya Gabi yakabeza yana ngai soki na lobaki mabe asingi na sengi pardon soki na lobaki mabe asingi na sengi pardon. Très bien. Ouais. Mais les le suba ba coupa bona bango parce que babi bino boyi pour qu'ils ara bango première fois passer de la foi le makambo ba réconciliation. OK. OK. Moi je m'en fous de tout hein. Moi je m'en fous de tout hein. Soki ba limbi singate. Je m'en fous. Etali bango. Ngalo biongo uti na motema nanga. Soko limbi singa. Yo. Soko limbi singate. Yo. Tali belfine ngazo lela. Natali ba collègue ba Omar ndé bazo lela. Natali bato bazaki ndenge ba otangisa maya misu. Ça veut dire ekoti bango na motema. Mais na sing mayonnaise na limbisi. Hande kuna ngai on se photo changer ngo belfie même belfie na ngai butu. Na pexara bino ba émission ko finga bato bolo ba n'importe quoi. Mais nga finga ta bio. Omoni papa te yango. Ba Jérémy Chabani to potela na yeto lo balanga su te bona boy na profiter na senge pardon na télévision. Na tanya ngo siko yo c'est la bisalu Beckham. Na tanya ngo siko yo c'est la bisalu Beckham. Faut la bena caméra. Na tali caméra bien. Si la bisalu Beckham alimbisa ngai soki na lobela e mabe moko boy. Soki na chrétien na ba niveau moko boy. Baba kok nyonso to tiana se to lingana. Tenga so na lo ba pona Muntati ningati. Très bien. Naloba o ezo na motema nanga. Baba Cook balimbisa. Balimbisanga. Sukuna lezaki bango. Nabike ba fanatique na ba fanatique na pe ba kuna. Bazalaka. Ba ubi fanatique. Bazalaka. Bazalaka. Bazalaka oya batala lobi nini? Bazalaka. Peut-être na par rapport à musala nanga. Très bien. Ndena jouaka. Balinga nga pe ba batu. Très bien. Nga na sengi batu pardon. Donc to lingana. Belleville linga sila linga Belleville. Pechanga linga sila linga pechanga. So betinga kara. Et dépend né. So pas betinga karaté. Et dépend né. Mais souci ngeza neni. To kotisa amour moko boye entre biso famille libota na SB. To ça les fort to yokane pasteur Fukamaki. Musala nzamba Fukamaki biso. Ah. Mais ndenge pasteur lobi que ndekone sila ndekone ba limbise à nous jouer soit pas na bangote. Tant que ceux qui vont continuer démérer sur la makambo ceux qui vont continuer ça clair ce que biso mosala nzamba ko sunula ba ko sunula bino c'est très dangereux. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition 2 grandes salles respectant le norme. Une seule adresse, au numéro 1000 sur la route de Matadi,
commune de Ngalima. À Matongé, la magie d'organiser un mariage de rêve s'appelle Exodus. Exodus vous offre 2 grandes salles de fête pour vos cérémonies inoubliables. On ne triche pas dans l'art. Devenir musicien professionnel à Kinshasa est désormais possible. Plus question d'aller enregistrer en Europe. Exodus vous apporte la solution. Un studio d'enregistrement professionnel au standard international, une salle de répétition où tout y est. À Matongé, retrouvez Exodus au numéro 10A, avenue Ikelemba, commune de Kalamou. Contact plus 243 81 91 51 440. Exodus, toujours rendre réel vos rêves. Un plaisir savoir vous êtes belé partout dans le monde. Il y a vraiment des émissions Nabiso, la chaîne Nabiso Congo, Liziba TV, vous avez vraiment ébélé. Il y a Nabiso, on va travers les commentaires et puis appel Nabino et ça la Nabiso toujours bien. C'est tout le monde que Nabino dit que les mignons, vous êtes toujours fiers, vous avez toujours les bossons Nabino parce que vous êtes toujours formidable. Il y a des émissions Nabiso Mozindo, autre barato, ou c'est que les gens disent tout bas dans la émission. Oyo, à tout le bas des vérités, de traiter l'émission dans une source traitée pour te diffuser les Nabino. Et longo puis équipe technique tout travailler na bango na sima caméra Jonathan Dario pourquoi pas les que pas na mobile ya pembe ba bonne guérison na déjà merci à tout le monde puis ça ngapina na force ya koza toujours kosela bino musala bien on a moni maman Jackie de Colonne campote mère na kati Allemagne wana ba mbote belé pourquoi pas Amédée Massoudi Rams prêt à ça moko aux États-Unis Amédée Massoudi Rams déjà tout cela qui ça là vraiment va bien bientôt là tozana na Kinshasa Coca Fils ba mbote belé ba coucou et belé à vous. Et pourquoi pas c'est un grand merci na bino nyonso ba maman ba papa partout dans le monde bolinga kanga di ko na mieux di ko le binye bo changa na mabondeli puis au commentaire ba émission na ça nga toujours plaisir à trop dito bara mozindo a toujours vérité à tout côté en profondeur vraiment il y a actualité toujours en source to diffuser puis de traiter dans bino et ça la vision vraiment bien c'est toujours un plaisir na yambaka na kati émission na papa Ibutu Kandi na ini tosola vraiment makambo eto leka vraiment tout au long il y a l'actualité azaki un peu silencieux lelo abiga no Diego na ndimi invitation na tout sola ndito message ko sola to meka ko éclaircir ce que j'entends Dario aza même langage nanga afongola nga vraiment chana yamba papa Ibutu bonjour. Ouais bonjour boni qui mezali. Ouais qui mezali ko leka opté na mona toujours bazara en forme. Ouais Blo Blanchard qui lombo boss Teller boss. Ok, ouais, qui m'est allé ngapé Angola Nzambé, Angola Nzambé qui m'est allé vraiment. Voilà, merci. Premièrement, d'abord, merci Ndengondimi, invitation encore une fois, parce que vous avez vraiment un peu silencieux. L'Internet, m'a ramené sur nous à l'Internet, mais au moment où l'obati, ça dit à quoi? Non, Zalaki, Moni, chaque façon, elle est dans l'émission, elle est karaté pour qu'on n'importe quoi. Très bien. Elle a un message, il peut-être. Ndo monanga likini émission na minute yo boza déjà bobi que non té total déjà parce que ibutu zawana ni nalinga lobani nalinga bimisa on a pesi mbote na Blanchard Kilombo les boss na pesi mbote na batutu balinga ngai mama Elino Umenga mama Motema na pesi mbote direct à Londres na pas yozali donc voilà nga koloba soki makambo ezali. Voilà, c'est un plaisir à trop nabi ke ba maman ba papa ba c'est belé dans l'émission parce que matière écoute qui déjà penza ba kota ba ya penza bah internet balanda pile émission tina suka et vous avez bien koloba makambo vraiment na misala koloba voilà au misala koloba mais avant de côté en actualité d'abord ndeni vie théâtrale na vie à chaque jour na yo oyo ba yebeli papa Ibutu ndeni na mi mikolo ba travail zo le kandé non travail zo le bien sala tonde travail zo le bien ba semaine l'équipe a tourner et puis semaine oyo na ba tournage déjà mercredi on a tourné na les gens moi c'est Aïda donc puis je connais une source dans semaine na ba tournage déjà donc ça les autres kitoko n'angola Nzambe parce que ça musala moi ezate de yamba ko na kiti o no sabiso déjà mamakini makambo kini makambo film kitoko kini ngabota la wana ebimakete mais lelo bato ba pesio raison makambo lobaki otalaki on a artiste tout est qu'on a expérience pour promettre que qui makamota film ko sala makamto moni pe sali rage et lobby si vraiment il y a des vieux belés voilà va vieux belés parce que au moni tant il y a ceux qui n'ont pas le cam dans l'écran émission pour le cam so ezali donc ba moni qui filmer qui toko ba continuer toujours à consommer film on a qui makambo marqué film déjà film c'est belé zolanda mais toujours na ba continuer toujours
ko consomera biloko ya bela ça très bien ça rappelle ça qui tourne makasi parce que ba idée ça kitoko donc voilà ba continuer toujours consommer en gros mais pas beaucoup de questions mais tout na chaque fois ta ba moni film ya bela TV Koti absence pas ibutu je sais pas ibutu papa ibutu casting au mikolo ba ça les pas belle vie et correspondent na et jouer l'inaoté tous en suspension tout yemo resenga qui pose ton dernier mais au clairci na suspension parce que na za engagé kunate le za engagé kunate ba ko pesa na suspension te quand même ata engagé place on a été bo pesa suspension ndeni et ça qui non via casting ndenge film ezaleli et c'est ngana za place on a été jour ngana on et c'est casting au salam et c'est une place où il bout à jouer non jouer là c'est pas grave c'est pas grave ça problème des place au joueur il peut trop ba mi ça voilà ba bloquer belé pe na jouer na jouer déjà ce que ça tourne ngai au mona là comme tout ça makuti ya musalo nga sala kati c'est tourne ngai ba mo casting place où il bout tout sala au mona ba ben ngai bureau ben ngai place où il bout tout jouer place c'est normal donc voilà biso ça va tout ça wana tu na kotaka ka coup de pouce na bela po eza chaîne oyo to travailler trop kuna et puis ba chaîne nyonso ba ça na besoin benga ngai la kinda nga ba ko benga ngai pa nga ko benga ngai aida ko benga ngai ba chaîne nyonso ba ko benga ngai tout sauf rien je pourrais vous bien encore avancer pour aller même pas collègue nayo moi sans polémique il faut na tout non parce que na ya miyo collègue nayo msala mayonnaise atuna qui question par rapport nayo alors bi butu avancer je sais pas aux a problème na mayonnaise nazaki na problème na mayonnaise mais na limbisier parce que moni pasteur de la foi et ce mona pasteur afukameli bandimi Moko pasteur afuka meli bandim. Ce que pasteur de la foi afuka meli biso. Kozolan. Très bien. Pasteur de la foi afuka meli biso. Po biso to sa banani. Yebu tatondi sami na molimo santo tatondi sami na Saint-Esprit a mi pesa pa nzambe vina yeza nzambe. Mandima mi kiti ça devant biso pour changer comportement na biso. Batu baleli parce que la fois bi pardon na sengi bino botika façon bo kende ke mabe mais na sengi mayonnaise na limbisi hande kuna ngai on se faut changer ngo belfia bi ngai butu na pexera bino ba émission ko finga batu bolo ba n'importe mais ngala finga ta bi omoni papa te yango on de la foi. On a après qu'il soit là, on a eu discussion avec Belgique. On de la foi négative. Tant que ça nous botika koloba botika koloba ça l'émission normale botika. Papa le la mis sur la biso. Afukami. Tali Belvin nga zolela. Na tali ba collègue ba Omar ndé ba zolela. Na tali bato ba sa ndenge ba otanga sa maya miso. Ça veut dire koti bango na motema ya mwenga mona tala bi o mo sala nzambe alobi boy ba vi quand il a patron na machira alobi na ngabo abi il faut changer comme et on a venu réfléchir na bité toi bato quand même bato o mo na les ayi bango balimbisa ngai ah bon ouais ya ba cook oh mais ma belle abino moni ma belle abino au kamwe to bolinga toujours batu ba bomanaka bolinga toujours boina nyezala bolingi toujours ko finga nezala ngabi keno batu ba cook balimbisa ngai sokna lobaki mabe parce que ça batu so loba pe ai buta lobi mabe babe nganga pe batu musu ba finga ngape ta musu na loba ngapa mabe te me bomba mona ngo mabe soki na lobaki mabe pona sila bisalo bekam alimbisa ngai sila bisalo alimbisa ben oui. Oui. Bato babi que non aïe boutou alors mabe pona boy alors ali donc si la bisalo bekam sukna lo bagane mabe ta mosusu mona que non aïe boutou lo bagana mabe moko boy akretara ba ngai boy ali mbisa ngai baba kok nyonso to
c'est une bonne nouvelle. Hein? Balimbisa ngai. Wow. Parce que na yebi kende za boye. Et là le roi na té. Et ma bébé ça ko bima pe. On doit pour autant communiquer une émission des fois. Atanya ngosiko yo c'est la bisa le Beckham. Faut la bena caméra. Natali caméra bien. Si la bisa le Beckham alimbisa ngai soki na lobela e mabe moko boye. Soki na chrétien na ba niveau moko boye. Baba kouk nyonso to tiana se to lingana. Tenga so ba na lo ba pona muta tindinga te. Très bien. Na lo ba o ezo utana motema nanga. Aussi pression place mon côté. Pression te parce que na bela ba tinda te kene ko finga muntu. Là c'est voilà monsieur. Ngai na terem boye bien matin parler na nou belle vie terem matin nanga ibutu kene ko finga muntu wana. Mais peut-être yo atinda oté mais atinda. Ya on a biso te to kota siché wana te. To kena siché batu. To kena siché batu papa. Parce que il y a des gens malbarqués. Nini belle vie tika ba kovodo ba yo finga batu nyo des mères ça la ba analyse. Si ko finga batu mais batu wana ba finga batu ba salara na yo est-ce que ya landa ngo te kende ba yo finga batu ibutu pe perdu na yo pe na kati pe te ngako to solo bila finga batu même batu ba na émission te ko finga te même ba ibuta critiquer oui je faisais ça très bien oui mais la bique non à partir de l'eau abou Pierre et Sili parce que même yemoko belver bi non faut laisser botika na ki monter ma passe ne belver tout ça ma misu Nathalie maman chérie nabi oyo akomna niveau ya kolela niveau oyo c'est que loko moko salié passe na motema ils a hypocrisie parce que na tinda ngate na tinda ngate alors to lingana baba cook to kitamite na biso za ba congolais théâtre et qui na kufa to lukato solo là te bani to ko sala ce que to sala guerre moko loyale très bien na musala bela atindiki loko moko vous comprenez SBP atindiki loko moko boy c'est très bien et que ça la bien théâtre ko mata makasi ba pechanga ba fongoli mitema ba sila bisalo Beckham ba fongoli mitema ba bervika la patron maman chérie ba fongoli mitema ba taladi nana ba fongoli mitema to sangana biso nyonso to sani donc les pasteur de bon donc les pasteur de femme mawate mais tu na miyoke limawa tu sentir maintenant humilié na moi siko muto ba mi kitisi boye mosala nzambe asambila rapona biso ateyaka biso à chaque fois très bien comme tu as un niveau, il faut que pardon. Il y a plusieurs fois. Il y a plusieurs fois, mais il y a tout Europe, il y a sur les quantités. Il faut faire très attention sur mon salaire Nzambe lobby di kambuta zoloba. Il faut faire très attention. Je te dis. Bon, bino zono ba chrétien te biso ba chrétien to bi nabi ozoloba kati na ngai. Vraiment. Il faut faire très attention. Yango wana Baba Cook balimbisa soki na lezaki bango nabike bafanatique na pe bakuna bazalaka oya batala lobi nini bazalaka peut-être par rapport à musala nanga très bien nde na jouaka balinga nga pe babato très bien nde pe na bela pe zali bafanatique musu ba pe na nini na SB kuna balinga pe batabela bazali ba Jérémy Chambali to potela na yeto lo balaka sur te bona boy na profiter na senge pardon na télévision Jérémy parla na yo ser na ngai ser na rapito lo balaka te akangina kanda na bosali komone oya na senge pardon non so faut ça sincère non sincère mais so que Jérémy na tangiti mais pourquoi na tanga wetikali so na tangi déjà Baba Cook c'est que nyo se tika na sima et voilà ils pardon c'est en général mais Rose analyse comme personnellement na mutu azela yo moko lo bana yi personnellement bon le quoi le bien Jérémy c'est bon o atikali mususu na bana yi moko en face donc les préférences que moi là c'est dans tes athées donc les préférences dans le bana en face souci dans le théâtre il faut échanger très bien ba tu faut ba lingana to zonga théâtre ya kala to ngola ba eni moko boza na ngona tina morote dans mon ingana likine émission ça veut dire comme isko so likine émission ibutu ayekoloba film zo kene ndenge nini na sa msu na sa les films na mo zo kene ndenge nini na okene ba sens wana pour les mina likisute parce que mon sala nzamba beti c'était belvi quand il a partout na tanga lelima ya miswana aleliango pamba teleliango avancer aleliango parce que a senti dans mon thème na ye qu'est-ce qui ne va pas na bande konanga et loko nini o ezo marché te na bande konanga nini photo sala
Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que Ndebozo qui peut petite discussion à Belleville, elle est prête à réconcilier avec Sila Bissali? Non, d'abord, donc, bon, on a tenga go samba la place n'était. Mais de vite on temps déjà mon toazana asana mon thème ko ya ko loba ya ibutu football il faut bolongo la polémique wana. Bolongo la émission bolo baramram o eza normal. Boti ya ko sala rabilo ko moko boy parce que faut tout arrêter. Ça veut dire yemo zo préparer ni. On se comprend. Très bien. Asana mon thème moko boy azo kenango asa ouverte. Asa ouverte. Nga souci nga na émission na lobi on te na promettre que non on comprend que non Maman lobi le sincère. Maman lobi le lob bientôt au monango. Très bien. Parce que mi tema na bien ngote mais tu ba total biso ba théâtre. Na rotala elongi no expression na yo tu une expression faciale corporelle ba comme expression belé mais total a mingi elongi. Elongi lo ba elongi fundaka. On se comprend. Il faut to longola babiloko wana et puis na robeta sous c'était na bateau bazaka sima iloko na bango à chaque fois bateau bazaka sima ya Belleville bateau bazaka sima ya Sila bateau bazaka sima ya Dina bateau bazaka sima pechanga il faut baluka façon ba tika un peu ko yera na sima mato ina bango yebisa bango makambo c'est pas bien c'est bango mo bani po yoka trop na bango peut faut ba changer na bango peut faut ba changer. Il faut, c'est obligatoire, bon, pas obligatoire, on est obligé, bon, mais ça quand même, oui, bon, voilà, on va bon ça pour Moussa Napso et Kennedy Bosso, Moussa Napso échanger. Tout le bâtiment bison ngai to bison de bateau ça malamuté, bison nyonso na bison SB, bela, na bateau pe SB entre les deux camps on a ma besali. Alors on a la sengi pardon. Bato SB na sengi pardon na Sila Bissali Bekam na sengi pardon ba fanatique nyonso SB so na lezaki bango parce que pasteur le bito fongola mitema boya gabi ya kabeza ya na ngai so na lobaki mabe sengi na sengi pardon. Très bien. Mitema on a faut za kufunga tout ko to changer théâtre muke zalelo yo sengi pardon ba sima auto mo noté pas si là o mabe ba critique mabe Fukami. Oh. Fukami. Sila Bissali ozande kolanga mwasi ba crête sur les gaki ma bena lobaki et les akio pesa ki okimiate na ibozo mutu ba coupe nyonso ma bena lobaki tanso aibu ta lobaki bo ibu ta finga ngai bo ko finga wana nyonso ba ya Gabi ba ma Teresia ba nyonso na blessa bango na sengino pardon na bolingo nzambe na Fukami atake ndeko na bino to lingana to koma bomoko théâtre qui ne liboso dans souci na ngango wana Fukami pinao la Fukami na sozo senga mutu bolimbisi. Très bien. Ngoli chapeau à pasteur de la foi en tout cas merci beaucoup pasteur de la foi nzamba lola baxila yo zangi nzamba lola baxilo zangi pasteur de la foi aucun toujours liboso. Ah bon? Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, infaisable et salami, tout le monde peut pas bisoyer boutou, aïe ko senga pardon, à se genouer, à Fukami vraiment pour leur sécurité sincère, m'tatindi été, yemoro mutu aïe ko lubana moté, manabo monyo ba preuve, moi personnellement kamusinga. Et au cas monté parce que bibi le gars qui oh comme kiti ça, midi pour ça. Nzambe, non tout moulay, y en a préféré nami kiti ça, natasko nzamba au ça pour nanga. Tout changer théâtre muké. Vous comprenez? Dès le pena uza pembe na lobi na yo nazali pembe motema ngeza kufungwama na lingi to changer un peu bato ibutu yo kaka ibutu yo na metali mais ibutu on peut na lo baba fete nde bato ba conseiller ngai et bien conseiller ngai il faut to changer vie avant singa vie à conseiller ngape ma vie mon bato vie na ngai ibutu non faut ça gaboye émission ma bête omoni vie na maman de la paix. Raisanga conseiller mais la carte qui ngabia yo conseiller yo conseiller nini yo conseiller nini o te vieux ngabia rasi yo conseiller nini mais tina suka na jouer ka mwandambu na tira mutu na zuka l'essentiel na dodi kaka na tira mutu ma vie avant singai ya ki guerre pour conseiller butu be faut président butu
bakotisinga bango directement dans l'entrée de jeu et ça les bien mais tu remarques quoi analyser moki parce qu'il y a des gens bali ba la biso il y a des gens peut batindi biso question on retourne par rapport à Maramo vraiment au passé na biso de la fois na pixé mbote sika zali au bat retenir l'entrée de jeu na yo au sengi si la pardon au sengi Jérémy Chabani pardon au sengi Gabi pardon et puis les Abakok pardon au yo malobocho lo ba biso siko. Mais personnellement, Lilo, après Makamouya, après ça de la foi, le premier artiste où il a gâché une émission, qu'on s'est esquissé, surtout quand on a bangoté. Je sais pas. La motivation, pour un succès, la motivation, où Yomoko et Utiwapi. Par rapport au moyen de Belleville, il a qui, par rapport au Yomoko que non, dans les arapes, trop dans la sortie médiatique, to Yomoko, taï Maramuka de la foi, le passé de la foi, lobby, ndi o interpellé. Na, il a poussé ngai. Il a encore moko. Mais quoi? Il a encore moko. Oh, c'est un senga pardon. Il a encore moko. N'est pas ça de la foi fouka melibiso. Très bien. Nathalie Sko. Ah. Est-ce que vous avez prié en Azaïté? Je te jure. Naï la gade. Est-ce que ça a annoncé bien que ça va comédien? Naïka qui ango na parti melanga na nazo kende et pas passer de la foi. On a ça qui na ba ngai taka le bec dimanche. Très bien. Moi tout na ba lifanto on a bi ah na bosa na ipokamango. Ndi na kenda ina ngapete. Et puis vidéo en natalité. Or. Mais je te dis Nathan autant la muki masalanga imoko boye masalanga senga nasi ana ok mission abisinga bilanga ah ok mission après il y a comme maman comme mususu ok na émission bien après comme finga ba finga yo na téléphone oh na bi moyo ba bondeni nga bisena nga mesana ko finga parce que nga na finga mutu te me ba mesana ko finga nga na mona normal abanga te au père de ma fanatique no likolo ya biloba loba na yo au nza meso nga akasa loko au moins nza pasaka bando préparer ngo sikoyo. Très bien. Tu sais comment discussion nga na ye maman fana bi oh vient moi ça na bi oh mais cause a peine raison nga bi oui oh mais cause a peine raison hein oh na geto ka mai parce que mai za quitté na geto ka mai pour voisin na miti geto ka mai pour voisin place on so mai fi moi blanc ah artiste na mona ki ote na batu nyonso bazaki na mona ki ote na mona ki ba maman no belle fille na mona ki ba te belle bazaki ba o mari bazolela bona bonga oh basa nini bazolela o baleli po anini abandisi ko betela ngali solo na ki na téléphone na tali yango kutu boye na ba ki bozala ke belle boye na moni kutu ni ayaba mama na yo na moni ke mama na zo lela moi ezate bazo simba yazo lela donc batu baleli penza parce que la fois que ta fuka basengi bino pardon afuka basengi biso pardon biso asengi ba comédie pardon botika bo changer alingi souté botika ah na ju kantina tikina na yoki na ju mai d'abord ah ça va la que la na bimis ko na kende na que la nzela sikoyo Ezoya ti na ton abi ya mon abi c'est au bisenga bongo tout ça pour comme na ça très bien on se comprend boyo bomba na boyi na bona bité nzambe abaki l'humilité précède la gloire. Très bien ya mon atela te mo sala nzamba fuka mi bonga yo alors pour la kolonga buzo ba mso mike na be na mo be me andinga li ba no to tika na profiter na singa ba ndeko na nga SB pardon a commencé par si la bisalo Beckham na batu nyonso ya ba fanatique nyonso ba oyo yebiti na ba finga kayo na yebi na ba yebiti ba finga na ba finga te ngala limbisi bango na se bango place bazali. Mais nous avons un côté négatif déjà parce qu'il y a des gens qui vont commenter que nous avons hypocrite et tomber pe les l'émission peut aussi esquiser mais les le soba ba na bango parce que ba bibi no boy pour qu'ils ara bango première fois passer de la fois le makambo ba réconciliation OK moi je m'en fous de tout hein.
Ceux qui balimbi singate. Je m'en fous. Et talibango. Nga le biongo uti na motema nanga. Soko limbi singa. Yo. Soko limbi singate. Yo. Mais nga bika ino na kolunga su te na leka pona finga bango. Et to na bana bango mabe moko songolo. Na sango sute. Émission ezali etikali hein. Papa, na bina ko sala ngo susute. Mabe soki na sa elo côté, mutaleka finga lelo. Mutaleka finga lobi. Mutaleka finga troisième fois. Mutaleka te wana yo finga e. Bon, mais ça clair. Na bina limbisi. Ngana tiki na ko sala ngo susu te. Alors, et attends les gars dans le kutinga ibu tu boni mbatali ta. Ibu tu neni mbatali ta. Donc là ça aïe. Aïe. Na j'hésité. Na j'hésité. Na ça clair. Très bien. Tant na sengi bango pardon ça veut dire mais kiti si des fois on a lingi souté ma buso ba pa pamba. Na lingi souté ndenge mère ça ngai et puis na dani maloba au pasteur de la foi te yaki. Soko mungeno hypocrisie. Bona boy batu baloba bongo ça batu balingaka te batu basangana. OK. Bato balingaka te belle financier là-bas à la place moko. Bato balingaka te SBina une famille bota bas à la place moko pour nini. Ba vivre attends sur la polémique wana. Or ça ka pour na bongo te. Polier ça pour la polémique te. Vous comprenez? Alors bato nengo na sikoyo soko fingai. Etali yo finga la yo lo ba. So ba lo ba pegendo exemple cas simple babinde ujibena wiro basangana boye et si ça maman augmente na bango c'est le pe si la na uti koloba zongani moi te que moi maman pe na uti koloba no awa il faut sa guerre moko loyal guerre ko finga na ba maman na bebe est-ce qu'ils ont le terme ba maman yo tata na yo ba bêtise wana ne komi mapi wale ko mabe so que no abimisi film oyo o babia biso le gabango abimisi oyo to suka na niveau wana po na biso sani e mata mais ya ko finga na ko ngala telema na na ko ya force na sur presque à savubu na mata ma campagne moi biso bala ma campagne biso ko matu ko ma moli campagne bika po première biso bala ma campagne hein ma campagne biso bala ma campagne mikola ma campagne donc voilà le la mais après mission je rentre à ma campagne. Très bien. Donc dans ma campagne je vais aller vers ce coin et pas ma belé mingi la charge de l'homme boss la belé ngala mona kimbangu na 100% mona kimbangu mona commune à Kalamu. Très bien. Des pères et des mères. Et dans la famille Bota n'est pas na commune à Kalamu des pères et des mères. Donc voilà. Donc terminaré na donc transport na bimala kende ma campagne na presque à Savubu. Moi si moi boy c'est wana na sengi pardon te boli misambe ta lisolo muke zaka sta sengi da pardon mais na zonga mo muke moi songa leki ibutu yo lobela la yo zo continuer kana be na sila o mona na moto aleki wa atala bi ntambe moto pineto bokata otali bosu na landa moi si yo na sima et choka ki ouais na landa na sima na kanga moto la sima na boaka na yi na chauffeur na visé bango voilà c'est lui mais c'est qu'on a 5 de part de Cécile c'est les gens peuvent retenir qu'il y a au combien bena ibutu mususu tena ibutu mususu mais na saka na famille bota des pères et des mères wala ça makila et ça mais so lelo abaku ba bengi au jouer au yana mais pourquoi pas mais faire avec sangate a linga pe a boya pe na keite a boya pe na keite maramudo na ebisi yo o eleki c'est leki tout ça effort o eleki c'est leki to kan lo banzambe to changer comportement ngala bonga na motema to ko te buto komi pasteur te le pasteur pasteur te ça na filière ya sur na nyata na beti boki na ngai si bala vandi bwebu na mina rapedi ya mbate nini te na faka na raisonner c'est whisky na bae whisky mais longo za la exemple na pesa batu bala na kaka lokolo ke non to changer comportement ngana sengi batu pardon donc to lingana Belleville linga sila linga Belleville pechanga linga sila linga pechanga vous comprenez Jérémy to beba na ina épaule kamo ele kaka boye ba bou na les gars l'émission mo boye ta na tumbi yango parce que ibuto to beba na mais c'est mon frère c'est tout c'est fini c'est pardon c'est l'équipe bena singi pardon bo arbo ene ngote de na bel Jérémy arbo ngo pété to so kote na nzela ozea banda to yumto banda ngapna banda yi atana sila bisolo mto banda mais pourquoi pas oh bande ko nga izi yo tu personne n'est pas si la bonjour Bekam Boni Bekam on s'est rengabalé on pense bien on appelle ça ibutu bote on appelle ça ngambote boso asalion on ça ngote
quelque soit ndenge ni anti ko sangote bon mal comme na biso a sangote la caméra est à la joie a ko sala ngote o tika o sala ngote ni si la Nigerie ba tika o sangote jamais ba sango boani so beti butu kara e seni non ba la pesi ba mote quand même nzambe ligola seni ayoki amoni ngala on tracer ville ngala on tracer chemin mais à part TV tellement non te na pesa que si la mbota avec un kara te wa to na polémique très bien non sango pété so beti kara et dépend né so pas beti kara te et dépend né mais souci ngeza neni to kotisa amour moko boye entre biso famille libota na SB to ça les fort to yo kande pasteur afukamaki musala nzamba afukamaki biso mais ndenge pasteur alobi que ndekone si la ndekone ba limbise à nous jouer soit pas na bangote tant que ceux qui bazo continuer ba démérer sur na makambo ceux qui bazo continuer ça clair ce que biso musala nzamba ko sundula bino c'est très dangereux musala nzambe mutu akamana nzambe mutu asa na esprit de spiritualité akomi kotika bino faut faire très attention hein. Yalokola papa na ndako zo benga na bana bokende libanda c'est kazo livrer bino pas nani très bien nako jouer sur ce pas na binoté c'est beaucoup continuer azo livrer bino pas nani c'est à moni bono côté pe azo kamula que distraction ba otanga komona mabe bazo finga mabe parce que asala na biso mais so akomi ko bima azo bimisa bana ndako basosola en tout cas basosola mais so bini papa de la foi à la émission ni ko singa non c'est pas de la foi aller mbabisoté a continuer toujours d'ailleurs ça musala na ye musala na ezali musala na ye ya ko kuluka bandimi musala na ye ya ko bondela pona batu ba changer bongo la mitema donc asa l'effort car moninga yo maté ane na seni neko senga bolimbisi donc il faut à continuer les mbabisoté biso pe ba maté ya passer la foi mte tindinga mututé n'était prié on soit ça comme yibutu na kati na yite faut la ndinga penza na ebiso na journée mo ba bato ba lubino na bandela mina donc on dirait donc une dépassé des fois c'est bena yibutu linga te ya faut senga nzoko ta comme ngati ngabi te pardon na zalaki pe kututé ya témoignage munene témoignage ko des gens ba commenter belé na kinanga te na wika wa ebisinga boybo ndali mu pepa ko banolanda yana ko bikitisa devant ndeko nanga tout ça partout baba kuku na sila bisalo baya maboko funga naza na problème na bango te baza bandeko nanga ba tika bandeko nanga baya maboko funga na singi bolimbisi na o singi na lezaki bango singi bolimbisi parce que la vie continue tout ça batou vie continue donc les chiens à bois et la caravane passe voilà mesdames et messieurs fidèles internautes Prisa Ibutu, Papa Ibutu, alobi okoloba. J'ai pris l'eau. Mais le maï. Alors on a pas MT. On s'est défoulé déjà au mission de Katina. Et puis émission où partager en haut tindé on va comédie surtout où va vivre na polémique. Il faut pas changer ma comédie, il faut pas changer. La comédie, il faut pas changer. Ce qu'on joue pas si la bisalo. Mais arrête de parler. Bon mal à mon thème parce que il y a un moment créé un problème. Au jouer qu'on a en tout cas place na outil bien na jouer en tout cas na jouer qui toko kuna za kuro ba yambanga boite so que je pas belle vie en tout cas place na jouer kuna ba yambanga boite bien na jouer non biloko il faut ici là. Il faut tout tikango na bana mibali na bana bas ya balinga tenga loba ibutu pena to pas parce que na ça bomba vérité mais vérité na pas changer na no continuer ko loba la vérité nanga mabezande ko lobela baninga mabe ko tonga ko finga baninga mais so vérité mo poto bon ça théâtre bon où elle est mal surtout les caméras tonga les caméras enregistrer les caméras même message on peut zo kabola ibutu so moninga ba ibutu au moins toute vérité n'est pas bonne à dinga parce que bobi ke boloba mabe pour boyebi ke boloba mabe bino bo ça des autres tête biso to secteur ton boy to banyo tout monde marambo te et puis belle vie il faut akanga matoi si la bisalo be camper face à nini akanga matoi il faut akanga matoi bakanga matoi ata ba jouer en place moroté mais quand même biso ba oyoyo tout monde qui non ba mbalé
moi changement ezali ba sola ba seka ba vanda c'est fini souci na nga siko na sala ngo yango ba sala ngo c'est fini ezara pona maman te ezala pena ba pona maman te ezala ba kutana ka ba sololaka ba zala place moko ba seka ba sala ambiance wana c'est bon message fort hein ba sololaka au moins souvent ba fani si ma munyo so au moins ma polémique on so nie ou kana jibi ou ba yokana abeta pondio moko. Pourquoi pas Belleville, pourquoi pas Sila? Pourquoi pas Pechanga? Pourquoi pas Dinana, Tala Dinana? Vous comprenez? Donc, souci nangai, et ça, yango wana, yango donc, Belleville, quand il a partout dans ma chérie, tout le cas, solution, ni tout ça là, si la visa le Beckham, bana SB, les abakouk, Boben a payé, Boben a payé, Boben a payé, conseil à Malamu, tout le monde, tout ça là. Tout ce qui va polémique oyo ezana ngona tina mokote soki ngaba biso ba yibuto yo toyelelo oyo donc pour ko lokota ki metto ça ba congolais donc ba terre belé ba dadi ba kenda ba kufa ba masirika ba kenda ba te belé to perdre to sur le mokote c'est lelo to lo ba biso et lelo yo batika biso alors to préparer chemin na biso pour la lobby to c'est la liwate ya potondo lo bataki to liwate après ngaza ki bien ngabo nabo yebisa ngabo to souhaiter ngote entre les deux sur le moko kufinda est-ce que moko na ya matanga est-ce que comment na porte matanga alors so mabanga te moni très sage mais lelo yo to mali kambo zate yo de guerre côté de kambo mais soki moko te mutuna c'est parce que liwape lo barate nda moko ke ye simba o simba boy bo finali bumu tabu pepe fula la munoko c'est fini akei urbanin olela otangisipe mai na misu ke nona otangisipe mai na misu oyepe matanga po lati veste to telipe liputa moko ya super hotel lira no klinga boko otela matanga moninga kofi ouais ça message fort au lancer na bon et c'est les moments oyo yako sangana qu'on se réconcilier. Très bien. Na basala nzeba ndaba donso ko message wa prophétie professeur bimi mutenteli boye na ba pasteur mususu ba papa ko mususu prophétie mo to éviter parce que biso to pesi nzela il faut to changer même oh ba théâtre ba ti ba tika polémique c'est si là lango bango bazo sala ka ba film mikolo do na biso si la so ka beti logo yokuna après un mois Belleville nyati est-ce que pour les sans polémique peut théâtre aux arts na augmenter ça lelo papa théâtre ezala déjà théâtre banakala maboke ezala déjà maboke bandakala et lelo YouTube hein YouTube et théâtre et matrapo na polémique ba Nigérien total la bango polémique ni basa ba li kolo le kabiso ko polémique ni basa c'est ba finga na ba neso mona polémique non ba finga na ngwana te ba Nigérien ba li kolo na Afrika c'est Nigeria ba Tanzanie sous baso ya mabe vous comprenez bazuya mabe biso ko futo kota to tika nanu parce que eloko moko te o nzamba kota na kati ya bato soki kimeza très bien biso mona no polémique te matcha biso tant polémique ici là au mona eloko mse ko bima mona théâtre tant mse et manté que sur likolo pour dire mona tant mse là be va jouer et puis mais et puis si c'est mati susu et que sur likolo et mati makasi très bien et mati sou makasi kolega meilleure émission on a tala ya moboye maman Olive Lembe Kabila on a conseillé alobango botika bo vivre bien botika ba polémique bolinganaka pourquoi yo lingaka ote pourquoi ya lingaka ote boza to balamba to mboka moko boza ba congolais bo changer comportement bo ça théâtre yo loba mingi na émission yo loba mingi place boy yo loba mère alobango après ça conseil vraiment message vraiment Olive Lembe Kabila longo déjà pour merci vraiment ça ba conseil à chaque fois na ba comédie ça là vraiment lit banda kala mais biso moko to liko changer té très bien to liko changer té. Alors si il faut to changer to luka différence moko ezala et ngana tiki na ngana lo banga soute vige eza
pasteur mutalobi yango vraiment ekoti biso parce que yango livre ni abana ya litio pena ko sangisa bango vraiment mère abana ko sangisa kala déjà moni chaque fois so ka bengi sila mona bengi belle bengi sila alingi toujours ambiance famille wana esani ezalaka allez mutango sangali suna molimo nzambe susu pasteur ya tangani ya tango nda allez ba angelo bakomola nanga en tout cas maman merci beaucoup na litio saletu et puis pasteur de la foi vraiment motona nzambe merci encore une fois pour na initiative au sali ko tchaba genou na seo pena ibangisi non aya tindelinga ba angelo hein il est pasteur de la foi. Ça va la fin. Donc Jérôme Monisikoyo en tout cas merci beaucoup na pasteur de la foi nzamba pa moloso papa au Keliboso et puis baba coupe nyonso la pesi binombote baba coupe nyonso SBC la bisalo très forte c'est ça toujours forte maman ça mon ça na au Keliboso ben fika une la patronne maman chérie que j'aime bien et je t'aimerai à jamais ça mon ça maman Keliboso taladina la question moi sous que pardon est-ce que les autres mois été covo na demain ba yo ça banalise ma bien en tout cas on a le bien ça part na ngai si bon on a habité na part na bon peso ba ça neni na le bien ça part na ngai c'est ma vie je regarde ma vie je regarde mes enfants je regarde ma carrière donc moi me connais même trop français je regarde tout je regarde là où je vais en fait donc voilà visez à moulaï na otala liboso na pesi mbote na ba tuni so balinga ngai très bien Nathalie Villa maman Nathalie Villa Tahera Bolingo na ebisu yo pitu santia kwa misi album kwa kitoko donc kitoko na ebisu na kinzoto nzembo ya Tahera Bolingo maman Nathalie Villa ba embele maman na chanson et pas pitu santia go en tout cas Tahera Bolingo ba tu ba consommer tasi côté nzembo Tahera Bolingo Nathalie Villa moi c'est kitoko sikoyo ata mwana mutu kazoka nzembo na pitu santia kwa embele en tout cas fanatique nyonso elle elle para beti kilelo ba fanatique nyonso elle Paris wenge musique elle Paris bota la boyo kabo sembo somba nzembo na tukabo consommer oza kitoko Tahera Bolingo maman Nathalie Villa en tout cas nzembo kitoko maman ngai monsieur mbote ya biso to sera maman Nathalie Villa émission ngo kitoko donc la personne so mbote maman Elino Umenga en direct à Londres la personne mbote mère et pas aux allées papa Dédé le niema motema ya maman Miminyota moi c'est kitoko tala taille moi c'est kitoko na pesi foi na bino mbote Blanchard Kilombo le patron boss de l'air boss incontournable incontestable merci Blanchard Kilombo na pesi bino so mbote ya jo fils à papa bino nyoso bolinga nga na merci beaucoup président Iboto merci vraiment Armani Ntangu moi c'est kitoko kimbangiste na pesi mbote Michou Kenzo yo fona sima motema so na sima motema te mabe makasi Michou Kenzo na sima motema na pesi mbote pa ozali na SN mbote na nyonso fay mo na pesi bino mbote donc voilà na bato balinga ngai na balinga ngate na pesi mbote na zenani na sangsa fa ata émission suzuko on sangsa on ata Theresia oui ma Thérèse na pesi mbote limbisa ngai na mabe musuna lebaki oui c'était moi limbisa ngai tu ma sœur et mbasi malonzo ngela souté très bien na pesi mbote na famille SB pesi mbote na famille Bota sanction SB na tia sanction sukoti pesi mbote na famille SB mais Jini comme nous Jini mo lemba alors réclamer comme famille Bota te parce que l'émission est sur la polémique voilà à moi nabiso toujours en famille toujours dans mon thème to si manzela to le Elobadolphe Dominguez très bien merci beaucoup merci beaucoup numéro c'est tout numéro bato ça besoin pas sur langai plus 243 89 12 65 094 plus 243 89 12 65 094 bye bye pasteur de la foi tenga ba Angelo papa en tout cas merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.